Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonsoir, dans votre union, soya kozwa okaze ya kolanda. Mama Bijou na mukola lelo, naza ko inviter oka mutu oyo zoya congé na Kim. Mama Bijou lo tozala na adresse kaka moko. Bomoni nga naza au berger na matongi na na prix muke ozi place na biso. Merci. Bonjour, bonjour la famille. Mama Bijou na ye ko présenter bino appartement na biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement na biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement na biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement na biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou alobi benga ye osa la réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oyo eza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regard wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango eza nango lit ya 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke disco kuluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala. Pour na abonné à Mama Bijou, à bato mupesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1. Mama Bijou a lobi bokozala jamais de si total asko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur. Totia yango wana pona bino. Toza na frigo. Toza na cafetière. Et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango yo, okoki pe kotia bakiti awa, ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo, eza wana po na bino.